Masolo. Pour la continuité de nos Masolo, et le Komoko Kaka. Enrôlement D. Le centre le plus proche vous attend pour me rendre encore plus proche de vous. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. Masolo et Kokoba, c'est l'Anzela et enrôlement. Solo Yango. Enrôle-toi, enrôlons-nous, enrôlez-vous. On est tout le monde saigne de se révéler. Nous s'enrôler massivement. Je viens de remplir ce qu'on appelle les devoirs civiques. S'enrôler, c'est aimer son pays. La personne qui ne s'enrôle pas est une personne dangereuse. Parce que la carte que je viens d'obtenir me donne le pouvoir, soit d'être un candidat, soit d'être un électeur qui doit décider sur l'avenir de son pays en choisissant librement le futur dirigeant. Nous voulons demander à ceux-là qui doutent ou qui ne se sont pas encore enrôlés de le faire. Ne pas s'enrôler est sorcier. Welcome TV. Nous sommes là pour répondre à toutes vos préoccupations. Welcome TV. Vous informer, vous former et vous divertir.
Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Professionnalisme dans son entièreté. Welcome TV. S'informer à toute impartialité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Nous partageons avec vous la joie de vivre. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Une grande chaîne de l'actualité. Welcome TV. Ma chaîne. Welcome TV. Ta chaîne. Welcome TV. Proche de vous. Welcome TV. Voilà, vous avez attendu et vous avez compris. Grâce à son initiateur, le pasteur, bienvenue Messaley. Rejoignez-nous sur www.welcometv.co.ik et vous ne serez jamais déçus, car vous informez sur notre devoir. Welcome TV. Welcome TV. Et votre chaîne. Welcome TV. Welcome TV. Vous informer, c'est notre devoir. Welcome TV. Bakongolais tozokufa na mboka oyo ebele ya solo bato bazolobela kaka bato oyo bazwi bango esclave na Libye bazoteka bango, mais ndenge mpe tozokufa na mboka bato bazoloba bango te. C'est chaque semaine ke bakongolais bazokufa soki moke 15. Alors eza pasi tala ndeko bauti koboma et investigation moko te ebembe assassin koti na immeuble balandeli mpe ata assassin yango te. Alors soki ezalaki mwana mboka oyo elingi ezalaka wana te, pasi na motema bandeko na ngai nyonso nini tozokima mabe na mboka, tozokima mégestion, tozokima pasi chômage, mopaya fo akende pendant que nous les Congolais tosangani mopaya akende. Mais tala bandeko na biso mosu ya théâtre bango basangani po basoutenir mopaya. Alors Olive Lembe azwi bango apesi na mutu moko mbongo bakena Olive Lembe na Goma pona ko soutenir Olive, pona ko soutenir Kabila awumela libela na libela azala libela na libela. Ndeko na biso bazwi embargo, bandeko ya théâtre bazwi embargo na mboko Afrique du Sud pe diaspora mobimba boyamba lisusu bandeko oyo te. Kombo Pakaloui accompagné Olive les bazokomisa pe Kabila bandeko na ngai sali passe na motema. Pakaloui anyata lokolo na Afrique du Sud te, même na Messina bandeko na ngai congolais bolanda nga partout soki bomoni Pakaloui bandeko na ngai vraiment aliama vie de loin, toza na vie de loin, toza na sai toza na Kalunga, toza na Samba, toza na Modero bandeko na ngai balia pao. Encore une fois bandeko théâtre oyo théâtre na bango bosomba soute botala boli soute tokomi na temps oyo il faut tout téléma et des mesures très sévères contre ba collabo nyonso biso to bunda po Kabila kene batu misusu bazobunda po tika na libela, c'est-à-dire ba continuer na ko bomba batu ba continuer na ko détruire mboka na biso ba bela ko wekende de encore une fois sai ndeko na nga maboti mal à l'aise ici quand nous ba congolais bokomona sai boti mal à l'aise. Ndeko na biso Bakaloui, ndeko na biso vie de loin, ndeko théâtre na bango bo pasola ba cédé parce que baza ba collabo izaka bo chanter izaka la mende te mais ba oyo baza ba collabo ba compagnie Olive ba témoigner Kabila umela libela yo lingaka théâtre somba théâtre Radio Mulex somba ba théâtre oyo JP Masamba bazo salisa awa tika batu oyo ba théâtre mo pasola bazo embargo to na mama Shako na mama Bipendo deko na ngaba mona lisusu libanda ya mboka te basuka kana Kinshasa bazana embargo, encore une fois bazana embargo ndeko zola na ngai mama Bipendo bobenga ye sai bobenga ye Samba Bakaloui aya awa boyamba ye me tout oyo aneta suma beleni awa te mama Kalunga ndeko na nga vraiment ba oyo nyonso bakombo tangami bamona lisusu libanda ya mboka te. Alors merci na bakongolais nyonso bolandi biso Média Médina, merci vraiment na bino nyonso bolandi tranche oyo bébé Louange derrière la caméra kana pasi pe mawa na ono salami. Bonne guérison à Marcel Ngoyi, vraiment on est toujours ensemble. Ingeta. Alors, bonjour, welcome back. Alors,
nous venons de suivre l'image, bomoni image ya ndeko wana na Afrique du Sud, bandeko na ngai eza pasi pe mawa. Ndeko wana makambo asali po bino boyebi ete me nazoyebisa bino azali combattant oyo na kombo ya o mingi pas ape pasteur. Donc ndeko wana alukaka kutu azala na négociation na bandeko ya majorité, donc asalaki tout akoma na contact na son excellence Bouchab, mais asololaka na faux Bouchab. Donc le kola yé azape muluba ndeko wana paza muluba bana soani na Chiluba. Eza makambo na zoyo sabino, ce sont des histoires vraies na yebi yango penda parce que na solola pe na ye. Donc ndeko wana pesa ye ba promesse moko oyo yaz amonaki penda ke non azozo apena masolo na ndenge po bango nyonso na baluka ke no bazwa ba contact na kisasa. Alors ndeko yango komoniza sans rival oboyoki wana zali pasteur mizama wa pasteur motema mabe boye akende kosilika po na monaki ke no bandeko ba Bipendo non mama nani mama mususu mama Bipendo mama Bipendo akendaki na Kivu na ba sai na bandeko mususu bakendaki Kivu po na kosunga Maman Olive et puis bah sepeli que non le président Kabila Oumela avant dans la poste wana et puis si kanda à l'obi n'importe quoi mais si qu'on y est tant azalaki na contact na Bouchab ou azalaki Bouchab ya faux kutu donc faux Bouchab à kosaye si qu'on ceux qui azalaki vrai Bouchab andima que si qu'on akota na masolo mais masolo wana o ya lobi le loi na bonga boyo kangote. Alors ils a participé ma bomo na ba modèle ya ba combattant oyo baza komi kota dans les vides pour na ko linga ko bebisa. Donc battu dans les vides. Ceux qui peuvent nous avouer combattants, na hibite ozotinda nani. Pozo ozolo bana nani aselo makambo ozolo bana sur balia pao. Ozotinda nanu nani. Pourquoi pas yomoko okei na kisasa te? Oke no yebisa mama Bipendo ou bien na mususu ba sai bande kwa neso ba modero. Yebisa ba oke no na lingi bino te. Beaucoup misa président na poni ko lo bango te ou bien poni ni yomoko te. Mais ça peut être regrettable. Il y a un moment que non, makambo ya bandeko ezo sala netima ba distraction mais tozolo baka le loko za moko. Donc biso toza na diaspora, il faut toza la boyoka. Dernièrement na yoka ki awa soki Félix Tshisekedi yaki na Londres. Mais na zo sabino bandeko na ngai o ya kisasa balabike non na monde bandeko muso basali baban. Balabike o balabaki o ya Londres ta koti Londres. Aye Londres na fraud o balabaki na ndinga ko batama. Donc aye pena na ko batama donc ndenge moka ndenge katumba yaka na ko batama batu bayamba kite na ko batama de la même manière aye na ko batama ba beti masolo na bango na baninga na bango ba membre ya kati ya IDPS. Donc président na bango ya IDPS a bengisi batu na bango ya ko batama donc clique donc ezala kite kono ba combat vrai combattant ba kena ko yamba non ezaka groupe batu na bango ba yokani ba kena ko batama donc aye une visite moko o ezapena officialité visite mokoza ke no ya katimini pene ya ko batama ke batu bazaki sepi ba monaka ke na ba vidéo azalaki ba musuku ba on dimate mais ayaki mena ko batama eza visite officielle te soki alingi to ndima ye pour yo lingo za soki président soki nani so premier ministre na kati na Congo pour lemsolo ba ke yo na kota ki Londres yaka pena visite officielle batu ba beta pena son ba bi ke no aroya jour tel na place boye ba pena ko yamba yo wana ne to ndimi yo. Oh ya ye voyage moko ya ko batama. D'ailleurs écoute ce que bimi parce que moto asala ki interview na aza moto to zala kana ye donc aza moto na biso koto. Donc so na zo ba moto na biso do batu exemple na passé na komona ba makambo ni so le kana mboka na biso mais yango na lingi no alakisa bino image mo mona ndeko papita mandenga lobi moto pe na zala mayele kongola zala mayele en tout cas fungola matoyi na yo yoka. De comme na temps où il faut la vérité bimaka, de comme na temps où te que non ya ko bomba ba makam. Bangwana tous ce sont des aventuriers. De bangwana tout ils travaillent avec nous, nous sommes ensemble. De bazo district peuple congolais et puis net lobby que ils savaient que en 2017 ils relaient au salamate ba cheka ba makelele. Et puis tangu nani ndeko mususu soki ote nani kamere. Tanga lobaki basala ki nini Union africaine au Bakenda qui na bango no Bakenda qui autant bango bandime que non élection salama na avril 2018 baloba ki yango na kimia no surtout ba signer caméra sepeli ba signer que non totika président avant da président de la République tina avril 2018 to ça l'élection dans la paix sikoyo bango ba boyaki masolo wana balobi que te na 2018 c'était ça musika
mais bayebaki na bango ke makambo tu bazosala na 2016 ekosimbaka nango pe te 2017 mpe kosimba te babimisi bato na libanda bato bakufa dans les vides. Mais lelo ndenge eza awa mwana mwasi auti États-Unis ayebisi bango clair na 2017 mpe tomoni ke élection ekosalama te, donc il faut totika élection esalama ti na 2018 oyo akomeka kosala mobulu na 2017 aokende na CPI. Donc eza masolo te, eza makambo ya solo. Et puis ndenge eza na mwana bango tu bayebi moto akobima na ye te, oh non, oh Félix abima rien, oh tu basala wana eza nango mangungu. Yango natikeli bino bolanda bandi oyo botala boyoka ndenge nini Papita Malobi bona ozongela bino sous air moko, parce que beaucoup a parlé mais ils ont participé mawa. Na kati na Congo na répété tout ça quand chef moko le président Joseph Kabila Kabanga le fils de la paix. D'ailleurs, auta ko inaugurer lundi immeuble ya Sika. Na kati na Kisasa misala ezoko salama toza la calme. Élection boboyaki bata kamera balabaki na ville 2018 alelo. Et comme c'est quoi comme c'est quoi que le 23 décembre avant Christmas journée moko na 2018 élection présidentielle salama à condition na lobby à condition que biso na diaspora tout ça rolé. Alors il faut tout ça l'enrôlement na diaspora mobimba parce que mutu nous surtout ça on a besoin de voter ba ko priver mutu liberté na été. Ce qui peut bocher tembe le ko les gens na baka quand mususu balingi président quand mususu balingi présenté le ko les abongo président droit na biso. Donc ça kana to kende kana article 5. Oh, c'est que non, il faut peuple aloba, peuple aloba na nini, peuple aloba na référendum. Makambo tout na zo ba bino mindele ba yebi. Félix ayaki na robata ma awa ayaki ba cop na ye, ba makamu na ye pas na besoin se positionner. Donc ye peuple congolais linga on se positionner parce que mboka na biso za na paix parce que ceux qui batte baza na paix, Bruno Chibala azo sala musa na ye. Aw batu ba robanga bangate lelo tozoloba omoni eza participer mawa. Nazo tanga na bino ndeko moko azali soki ministre ya vice ministre ya diaspora ndeko Ilunga. Ayaki nazaki na poto azaki na bato mususu azo kosa na ki opposant atambusa ba mokeke se na King's Cross awa baloba ke non le président faut se dégager atambusa bango ba marche lelo yo wana za ministre na ndimite soki mokeke sa bengi ya yamani fonité donc abosana na bato nyuso tu oyo bachaki e poa basala ki ye ke non po ba ye asenga nga friend na Facebook na boyaka nanga na boyaka nanga parce que na Monica Zana Ventri azoluka neko se positionner lelo yo wana za vice ministre ya diaspora qu'est-ce qu'il a fait na kati na diaspora na moment oyo iloko nini ya sali na diaspora bla bato bachaka ye poa asundola bango donc eza pasi pe mawa bande ko nanga na zo biso ke bango nyuso tu wana o baza ba opposant il n'y a pas des opposants na kati na Kisasa to tikomi na tango oyo peuple congolais yo mo fo telema ko telema za ndenge nini tous on a besoin d'élection fait ça là parce que l'élection n'est yangone et aussi ça solo parce que selon la constitution et le but très clair le président de la République reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Donc cela veut dire il faut élection salama président Moussoussa Koti président Kabila PCM Mbote abi merci au Koti na pouvoir donc Zoa et Seka. Donc ceux qui ont une salamité donc le président Ozanae wana parce que ils sont contre la loi te azolanda constitution ndenge nini elobi yango bandeko nangai kimia na nzambe za la carte na bino c'est votre humble serviteur le pasteur bienvenu Messalin je suis kabiliste communicateur de la diaspora et président de la Jokaka Oezali les amis de Joseph Kabila Kabanga ici na carte en Angleterre ils sont dirigés par le président Fabrice Zombi donc Bolanda reste à programme bota la vidéo oyo bongo na ozongela bino lisusu nzamba pambola bino ndenge toza awa tozala zala pe kaka notre chef de l'état pe akozala zala na ye pe kaka parce que azali ya nzambe o ya nzambe donc jamais et si la aka bongo umela nango que Dieu vous bénisse see you next time bye bye. Bana mboka Congo tobetana masolo lelo ya lolenge ba politicien misusu bakomi ko sakana na population na okende musika mingi te totala non masolo kaka ya oyo ebengami maponami na kati ya mboka na biso na lopoto to benga ngo processus électoral police électorale na mboka na biso ebandi lelo te boyokaki moment moko boye bato bazobetala masolo ndeni tosala ba élection wana ebandaki banda ba 2014
tokomi na janvier 2015 eza bapoliticien mosusu bayebaki na bango ke na ndenge tosalaka baélection na biso élection ezali possible te soki tobandi pa koenrôler population te mpo na ngonga wana tozalaki na problème moko oyo tobengi banouveau majeur bato bakokisaki 18 ans depuis 2011 bakomaki ebele na ba 2015 wana donc balekaki bachiffre ba 8 millions ezali na bato mosusu bakufaki banda 2011 bazalaki ebele mais lokola toza na système ya konettoyer automatiquement te ndenge administration biso eza na mwa retard bazalaki toujours bato oyo baza na bacarte d'électeur ezali kotelengana tozali mpe na eloko oyo tobengaki ya badoublon bayebaki nyonso wana mais balobi na population na mois de janvier 2015 lokuta balobi ke loi électorale elobi ete ndenge ezali place wana avant tosala maponami il faut tobandana bango balobi recensement alors que esengelaki esalema enrôlement balobi ke enrôlement yango ekosenga 10 ans ekosenga 7 ans kabila ozala na pouvoir seko na seko yango wana esengeli peuple bobima na balabala bosala makambo nyonso mabe bokoki kosala mpona koempêche loi wana ezali oyo bango balobaki balobi ete tokopesa kabila ata mokolo moko te c'est-à-dire le 19 décembre na minuit ndenge ezali place wana mandat kabila esili bayebaki na bango ke ezalaki impossible na makambo oyo bandaki kosenga population oyo bazalaki un peu naïve balandaki bango ndambo boyi masolo ndenge elekaki bamisusu bakufela bandeko ezali na bapolisier mosusu bazoka mboka ekutaki makambo mosusu ya ndenge na ndenge bandeko na ngai tolekisi 2015 tokomi na 2016 na mois ya octobre peuple congolais faut te bakosenga bakonti na bapoliticien mosusu bakamera ya monde entier nga azalaki na dialogue ezali fixe na kati ya sita union africaine monsieur Vital Kamerhe a signé document en tant que moko ya ba leader opposition na kati ya dialogue document signé ezali accord yango elobi nini maponami ezala na avril 2018 enrôlement oyo babomiselaki bato baboyaki balobi ete il faut esengeli esala 16 mois 1 jour sikoyo question oyo et puis baye kobakisa président Kabila atikala obele président titre kosala maponami mosusu donc ba raison oyo basalaki bato bakufa ba raison ngo bango mbaye ko valider yango ba valider que on intérêt nini est-ce que ça seulement pour ba comprendre qui ou réalité oyo ba comprendre qui esengai ki basa na ba intérêt na bango pe mosusu wana eloko liboso eloko ya mibale tokomi siko na 5 mois de septembre 2016 rassemblement siko wana bazaya kosanga na bango nyonso balobi ete soki seni est convoqué scruté le 19 décembre été mboka ezika 2 jours le 19 na le 20 septembre oui makambo elekaki wana bazoloba ndenge wana bayebaki bien que reste enrôlement salemité et l'autre côté bayebaki très bien que ezali impossible mais pona kolinga kozikisa mboka na makambo yango azali na posa nango boyebi ndenge makambo wana elekaki basiège ba parti politique etumbamaki bato bakufaki makambo ebele basoda brûlé bana bazokende classe batumba bango biloko nyonso le 31 décembre kaka bango moko bato yango wana papa Tshisekedi mpe aza en vie bakei basigné accord na 5 ans accord yango elobi nini il faut signer continuer kosala nini enrôlement au Seigneur abandaki banda mois ya juillet 2016 enrôlement au temps ezali kosila tosala nyonso processus électoral esila le 31 décembre 2017 soki le 31 décembre 2017 tomoni ke tokozala na makoki te président ya seni président ya senesa na chef ya gouvernement premier ministre basangana batala ndenge esengeli babimisa calendrier électoral na ntango maponami ekosala baye kobakisa ke président Kabila atikali obele président tina baélection mosusu nyonso mibale wana ezali bacontrainte ya constitution parce que constitution na biso epermeta jamais contexte oyo bango bazolobelaki mokonzi ya mboka azala na tete tina baélection botala bino moko bato oyo bakufaki soki basekwaka ezala na mois ya janvier ezala na mois ya septembre bakufaki mpona nini place oyo esengeli bato ayebela mpona politicien akomisa bino chiffon
na lelo sikoyo tobeta masolo mosusu seni ebimisi calendrier balingi yango te ekomi makambo ke ono calendrier ezali boye lelo bakomi makambo ya loi électorale bakomi machine à voter ezali boyeba yango machine à voter ezali nini te ezali vote électronique te tolingaki tokende na maponami engai esalema le 19 juillet 2019 pour la contrainte à 504 jours au bato nyonso bayebaki soki lelo maponami ekozala le 23 décembre 2018 ezali pour la machine à voter c'est-à-dire mutu aye liboso ya machine bilongi ya bakandidat na ye ebimi abinga ina voter candidat tel azwi musapi na ye so nini appointé candidat na ye ntango appointé candidat na ye machine esali nini ebimisi nini oyo resi na ye eloko oyo ekosalema wapi ekosalema na kati ya isoloir bato aseni bakobimisa bakandidat babimi bakomoyebisa bino ke ono okovote devant moto nyonso lokuta monene ntango yo moko opointe candidat na yo ovote ye ebimisi bulletin ebimisi nini oyo bordereau ekobimisa wana yango nde élection na yo oyo ezali preuve oyo batémoin ya candidat na bato nyonso bakozwa botala balokuta oyo ezali koya balobaki liboso ono mokonzi ya mboka alingi élection te balingi bakende référendum balingi bavie bachange constitution balingi barévise constitution nyonso wana mpona kolukaka ya makambo lelo batindi na bato bayi bokota na batelefone na kati ya réunion ya PPRD bo enregistre makambo azoloba oyeba ndo ozela bayoka nini bayoka o PPRD engekende na référendum PPRD engekende na nini na révision constitution o PPRD engekende boye bakoma kuna basutuka boye PPRD ezobeta ndeni tokobongama mpona kokende na kati ya baélection bazangi maloba kote wana bamoni ke eloko balukaki bazwi yango te bakomi na kokreye makambo mosusu soki omoni politicien aye koyebisa yo ono ndenge eza place wana élection majorité alingi élection te oyebisango ke non majorité azosoutenir calendrier majorité azosoutenir date le 23 décembre 2018 alors bino pays tokende kotala mokolo le 23 décembre 2018 totala nani ya koganye botia kokosa makambo kilikili donc peuple azali zoba ya bapoliticien oyo te akobimisa bango pamba na balabala lelo alingi asali na oboye elobi asali na oboye boloba na bango non merci beaucoup ezanga ndeko na bino papitama associé na ngai tala ndenge monoko epoi lokuta refule epai ya miso mpe lokola yalobaka te atangisi nde mai moyibi mobimba koteli ngai na midi ayibi kaka mbeto nasala nini bolingo ezali lokola lisano ya nintendo se epai nyonso prize ezali me yosali nini oyibinga mbeto obosani kanape tapi pe ezali me yoyibi outillage obosani artisan de chéri na ngai fali pupa chéri na ngai lobaka na ngai bolingo yanga na yo ataliwe kokabola te boyo bongoli motema likolo likambo moke papa bolingo kangelanga kanda estache seki bolingo kangelanga kanda na motema lolo profite na faiblesse como ibia kotelinga na ndako ngana sali buzoba portable re-chiffre moko esone paya et ils sont moitié pardonnés lola pardon yozonga nandimi fote zayanga ye pardon chéri yozongela ngai nandimi fote zayanga ye natikaki ndako polili otosalaki kaka midi nalingaki na ere ndako moyibi ya bolingo koti limbisanga ye pardon chéri
kolingi moto na motema mobimba et pourtant epana ye atie yo na motema te nzoka nde esiliko na libele sokolongo